Nabasusie pene na yo Nzambe, nabasusi pene na yo Nzambe. Olunga motema, olunga motema na ngai, esolunga motema, olunga motema na ngai, Nzambe nabasu. Elinge pe samela yo tika Nzambe nanga azala na yo naza déjà plein na kati ya makomi ya Nzambe. Tu vas utiliser ba livre mibale et livre ya liboso oyo na bandi ko utiliser ezali livre ya Apocalypse. Apocalypse chapitre na yango 12 et verset 12. Natangi na kombo à Jésus. La Bible dit c'est pourquoi réjouissez-vous les cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Wana passage ya liboso na livre ya Apocalypse chapitre na yango 12 verset 12. Deuxième passage na biso dans la kati ya livre ya Exode chapitre 14 na verset na yango 13. Natangi makombi ya Nzambe kozala distraite bien-aimé place aux alliés. Natangi Exode chapitre 14 verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Tika Nzambe abomo ya kumisama tem oyo Nzamba pesinga na te ayo libota na Nzambe oza partout ozolanda ngai, bozali na Europe, bozali na Amérique, bozali na Asie, na Afrique et partout. Tem ezali les Égyptiens que vous voyez. Na kati ya makomi ya Nzambe Bible betelinga lisolo ya Satana. Mais par rapport à la compréhension, il y a événement ya lisolo, ils ont un développement mosusu o na tie na kati ya makomi oluka omona mbote. Bible beti lisolo ya Satana azaki likolo na lola. Or Satana pendant que azaki na lola bien aimé, azalaki moko ya basali ya Nzambe abenge na kombo ya Lucifer, cela veut dire monzoto na kongenga. Na livre ya Genèse la bengi le serpent ancien par rapport à ma comportement affiché na livre ya Genèse. Bible dit que Satan azalaki likolo pendant qu'azalaki na lola bien aimé, azalaki sona ya molomolo to pene to lobaka ya mulongo te mazaki na moi grade. Et pourquoi na lobi bongo? Parce que na sima na ye azalaki pe na ba ange o ba mettre obéir na ba voix na ye. Soki alobi mosala moyo basali, soki alobi moyo batosi. Mais eloko yaki kopousse Satan à semer désordre na lola, c'était la raison de la nomination de l'homme comme le Dieu de la terre. Satan atali ke ndana fanda na lola awa aucun jamais Nzambe atikala kobenga nga même deuxième personnalité après ye na lola, mais aya konommer kaka mutu asalami na mabele na argile comme le Dieu de la terre. Pendant que Satan a bien aimé ayoki kanda wana ami non nga il faut na monter Nzambe coup d'état. Là c'est justement par rapport il y a compréhension, il y a sujet, na développement na ndenge lisolo ezalaka makambo esalama na kati ya lisolo. C'est pourquoi on a ça que dans le début na kati ya passage au monate. Ça dans le que nga il faut na monter Nzambe coup d'état. Bien mais pendant que zo linga monter Nzambe coup d'état, awaye mateke Nzambe na montaka coup d'état te. Le diable pensait que le pouvoir de Dieu c'était un pouvoir oyo Nzambe azwaki yango na nzela ya voie ya élection, parce que pouvoir oyo bamontela nango coup d'état eza pouvoir oyo bawelelaka yango na nzela ya élection. Mais dans le pouvoir de Dieu, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe et Nzambe alobi je me suis nommé comme Dieu. Cela veut dire Nzambe batikala kokomisa Nzambe te. Nzambe ye moko nde amikomisa Nzambe. Mais lokola Satan ayebaki te abi ke amonte Nzambe coup d'état. Après avoir donné, il a commettre des ordres de la lola. Et Dieu a donné un ordre. Il a besoin que boaka yenase. Alléluia.
téléphone nanga déjà efungwami na numéro plus 243 81 72 18 8 42. Évangéliste Gauthier Bokeka na kati émission Dieu dans les nations. Nzamba pesi ordre babwaka ye na se. Tango babwaki Satana na se et bilobi nzamba talilola. Alors lui lola sepela parce que on a demandé que tu as des œuvres à wazali sous-souté. Pendant que nzamba na ko bisa lola et sepela. Bilobi nzamba boaki sous misu na se alors malheur à vous les habitants de la terre. Car le diable est descendu animé avec une grande colère. Pourquoi Dieu disait ainsi? C'est parce que quand la bien-aimé, il y a des sortes, il y a Satana. C'était l'homme. C'est pourquoi les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Mais ce que j'ai aimé, malgré que nous avons malheureux, diable est descendu avec une grande colère. Mais Dieu ajouta aussi en disant, sachant qu'il a peu de temps. Dans la vie, l'homme a trois possibilités de trouver la souffrance dans la vie. Première possibilité, c'est la souffrance provoquée par l'homme lui-même. Et deuxième possibilité, c'est la souffrance provoquée par Dieu. Troisième possibilité, c'est la souffrance provoquée par le diable. Or, la souffrance provoquée par l'homme, c'est pourquoi nous avons dit que la souffrance est provoquée par Dieu. La souffrance est provoquée par le diable. Il y a tentation, tentation. Or, tentation dans sa définition, tenter venir essayer si ça va tenir. C'est pourquoi nous avons dit Sacha qu'il a peu de temps. Pourquoi nous avons dit Bomo? Parce que nous avons dit à lire ou à quitter la qui et ça qui à lire il y a peut tenter. Mais le corps nous avons dit que aussi malangoté. C'est pourquoi nous avons dit Sacha qu'il a peu de temps. Il y a un peu de sur les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Or, les Égyptiens, c'est justement ma cambo ils ont compliqué de Moïnayo. Au sala loto, au sala terre. On nous calonko nous ont nous caté. Nous voulions mériter le salaire, mais on mérite qu'un salaire, plutôt on mérite qu'un nombre à régler. Tu peux commencer avec 2 ou avec 4, mais tu retourneras toujours avec 1 ou bien 0. Pourquoi? Parce que le diable est descendu, animé avec une grande colère. Bien, pendant que Satan appelle les mots, on image à l'Égyptien, même si tu sens l'ignotion, au milieu que les libérations, pendant que les Égyptiens bazawana, on tikala ko kende liboso te. Satan a bloqué ba nzela na nyonso. Ba faire mandé possible simba lisusu te. Opportunité à malonga ya kate. Okina yote komona opportunité à malonga. Mais problème na yo osimba yango te. Tu peux être sélectionné. Parmi bateau on va bénéficier quelque chose. Mais à la fin du compte, ils ont opéré à Kaka. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont là. Le diable est descendu, animé avec une grande colère. Aux assises, il y a Kamba et Satan. Satan a bien aimé, et non seulement la raison est de mais plutôt la raison il y a une nomination à pouvoir, on va m'appeler ça au polo. Mais il dit ça peut mener encore. Raison la bomera qui est sous Massia. Et ça a quitté raison qui est un prophète. Parce qu'il a dit prophète à l'université de la carte à Israël. Mais plutôt raison est plus sérieusement de Jésus. Et ça a dit raison le baki. Azali roi Yaba juif. Les Égyptiens que vous voyez. Satan a kangi manzela nyonso. On sent pour que réussite est toute réussite c'est mon à la tête. Oya yo maladi eyakaka so mbongo monani so yi makambo bando simba soki mbongo sili maladi pe ekei bien aimé Satana a consommé la bien pourquoi parce que alingi te yo se retrouver la vie Satana to tikela yo na kitoko eza nango yo ndeko mwasi ozolanda ngai orataka mibali ya malamu zwaka na oyo bango rataka bango te ma ayaka ngana quelque part alobi yo atozwi mibala ya malonga me libala otikala kozwa yango te otikala kozwa yango te okomona mobali aodepense mpona yo mutuka asombelaka yo bavoyage osalaka na badepense na ye
okomema yo mpona kofete fete anniversaire na yo 1000 € ekokufa 300 $, 500 $, 1000 $, pour ekokufa. Mais ce qu'on a préparé les fesses quelque chose atia l'enveloppe ayata prédote ya pamba on va te donner la kanga le pango on donne mon anaté. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont là. Batelemi ba bloquer l'enveloppe na yeso. On remarque que même la relation zaka na ngomia eza le sauté. Ça on a tika loka la relation ya mongo kaka. Na nzela na la relation tika loka ba tu ya matono ba réserve ba to ba sala kelo ko mokote. Oh parmi ba tona nyonso eka na mutu monte aoki ko pistonner yo pour que réussir ma vie. Parce que na vie pose attachement et élévation, il faut s'attacher à mon tour à s'élever. Mais au tout autour na yo, attachement na yo, et ça quand bateau va la niveau mo na yo, bateau va bala tel ko la yo, bateau va sala na tel ko la yo, bateau va faire que ngatel bosso tel ko la yo. Alors avec ma première on réussit na nous parce que bazan le côté et le kilo. Les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui. Mais ce que j'aime, malgré que les Égyptiens sont là, comme les Égyptiens, ils ont une image à ma problème. Les Égyptiens, ils ont une image à stérilité. Ça, tu as dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Or, ce qu'on est là, le bête à l'issola qu'on est là. Maintenant, le bête à l'issola, c'est ça. lokola ka makambo esimba te nalobi lobi makambo esimba oza na droit ya kobenga 2019 na kongo ya 2018 te parce que bango mibale baza na forme moko te 2018 azalaki na baévénement na ye même si que 2019 abandi bacomplication. Mais je déclare tout à fait comme un homme de Dieu que 2019 et cela va événement à bien. Ce qui nous a demandé comment les soirées à souffrance là yo, les soirées à passer là yo, partout dans le monde que vous voyez quoi, partout dans le monde que vous voyez takate, partout dans le monde que vous savez que vous avez des sauter, partout dans le monde que vous avez des lots que vous avez des malombate, de même au Senzambe au bout à comment les soirées à élévation là yo. Tika nzambe nanga asala ngo na bombo na kombo na Yesu ka bato bayembe toza na tina te bato na bayemba ke kombo na tina na monde ya musique to ana style ya musique to na style ya adoration to na style ya louange or adoration et ça va spécialement pour nzambe louange et ça pour na bato pourquoi on dit adoration et ça va spécialement pour nzambe parce que l'adoration c'est l'entrée or on entre avec des douleurs pendant que tu entres dans la présence de Dieu afin de prier Dieu au bandota les sanzambe nzambe pesa élevé mais pourquoi moi les élevé on pas moi les sanzambe les élevé na élevé moi ni souetanga douleur na kati ya motema bakota na sengote c'est pourquoi la dimension ya adoration au continent kolela la dimension ya adoration au continent ma problème la dimension ya adoration au continent ma inquiétude mais laisse-moi t'annoncer cette fois-ci nzambe okotisa yo la dimension ya louange or dimension ya louange obandota to na bolamu nzambe dimension ya louange maladi wana etika nzoto na kombo na Yesu dimension ya louange obika lipango ya nzambe au nom de Jésus oyo lolo loba po na yo elata nzoto certainement bato balinga te lola zoto kisango wana tina koyoka makele ya bato te parce que vie na yo elopamba na makele ya bato te tika kobanga pe komipongisa na bato baoloba na yo kosuki yokanga na yebisa yo yebisa bato bazoba na kosuki bango ne babanga na suka na yo pourquoi suka na yo parce que suka na yo eze bandeli ya nzambe or bisika mwana nzambe asuki ne bisika nzambe abandaka yango yo na moma oyo suki nzambe abandi na kati ya makomi Israël a telemi liboso ya mer rouge na bi téléphone eza ponele na zoya ba appel noso même na WhatsApp zwanga peka wana plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka. Israël bien-aimé a telemi liboso ya mer rouge. Israël a moitié mis sur la ciment. Amoni na Égyptien bazoya. Israël a lomé to soki. To leka wapi to stokende wapi. Moïse a mis Israël bobanga te bozela bomona délivrance ya nzambe. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui
vous ne le verrez plus jamais. Bien aimé, au moins un problème où il y a comme le et bandé le loté. Et bandakala. Mais on remarque que dimension où le problème wana est nango siko et l'équipe dimension où il est là. Pour nous les sayo. Problème na yo moyo quand ça que problème ninga yaka suka nango ni okolaka yo, suka nango zangaka, suka nango musala ekweyaka, suka nango perdaka. Mais nzambe on a problème na dimension de choses que aye ko pesa au revoir parce que on nango nous souffrir. Ndenge moko na ba égyptien na ba israélite, ba égyptien bamona ke ba yako attaquer Israël. Israël bamona ke ba égyptien ba yako attaquer bango. De même les égyptiens wana, bamana ko yokola bango na kata Égypte. Mais sont allés dimension ya kanda balamela ki bango vers l'air rouge et l'équipe dimension ya maltraitation ba maltraitaka bango na kati ya mboka ya Égypte. Bango moko ntake ba yako yokola bango, mais na miso nzambe nzambe amona ke ba yako pesa bango au revoir parce que botika la soute mona bango te. Et ndenge moko na yo, likambo na ka ndenge mati dimension. Et le soko le kandenge le lisayo. Nzambe nanga évangéliste Gauthier Bokeka a émissionné na lisayo ko banga te, ko mipingisa te parce que problème wana et ye ko pesa yo au revoir otika la soute mona ngoto na kombo la Yesu. Ba frère ezalaka élevé et kitala na nzambe zo kombo la ngo na kombo la Yesu. Opportunité ezalaka ezaka le sote. Nzambe lobi okote na kata soko ya innovation na kombo na Yesu. Tika esala na yo kaka ndenge ozola na ngai pe kaka ndenge ozondima na kombo na Yesu. Cette fois-ci lola ekota makambo na yo, lola échanger makambo na yo. Ningelu tu batiela ke yo na lobi kati sango na kombo na Yesu. Ozango tokate obanda ko fonctionner na style ya comme la route. C'est côté na sens unique bakanga yo. Na bisoki le pamboli na yo, esengo zango na gauche kene na gauche. Soki le pamboli esengo na droite kene na droite. Bisika no se le pamboli na yo, esengo za leka ofa. Mutu moko taza na droite ya kuampeshe yo. Afin que le kaole ka bisika le vaso na yesale. Mutu moko ta na droite yo kangere nzira. Parce que Yesu Masia akiti yemo en personne afin akokata makambo na yo. Olemi pe mingi, onyota ni pe mingi. Cette fois-ci, yali sopa ya kolela te. Kobanga te banguna, o batelemi na vie na yo, o ba compliqué yo. Pendant que ba seka yo, ba lo ba toza ne lokote. Yo kanga na bisa yo, yo kanza ke bango ba seka yo, yo kanga ma contribuer ka po na vie na yo. Ba sa le ba intercession sans le savoir. Parce que moto aposa ke yo ko ba toza na moto ya nzambe. On a la toy ya nzambe my God mon Dieu. Pendant que ba lo ba na yo, o sa le lo kwana te. Ya ko kwa mo se le lo kwana pa nzambe. Fika ma ko se ba lo ba na yo, ke za le lo kwana te. Pendant que ma toy ya nzambe zo yoka. E pese lo kwana na kombo na Yesu mon Dieu. Fika ma ko se ba lo ba na yo, ke mota kate, o mita kate, o monga kate. Depuis conteneur wana, e kangama solise yeba na kate. Na lo nzambo ya fungola na banzela ya batu. Afungola banzela wana. O se retrouver na lipambo ni na yo na kombo na Yesu. Aloba men balami sato place yo zali. Bengangai plus 243 81 72 18 8 42. L'évangéliste Gauthier Bokeka. Tels les amis les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Problème, bien aimé, Ezaki, il y a Pharaon. Mais plutôt problème, Ezaki a Nzambe Yemoko. Parce que Pharaon, vous avez connu ça que Pharaon a Kanzane Soana. Pour qu'il a compliqué Israël. Mais plutôt Nzambe vous a ça que l'esprit en quoi il y a Kanzawana. Pour que Nzambe a ça la même pombo la sima ya Pharaon. Puis a fourré à Israël, il a allé à la Kenya Nyoson. Na kati ya mboka ya Israël. Bon, on a Goliath, de quoi la Goliath ennemi à mboka. Mon Dieu. Mais nous avons un Goliath qui voit l'élévation de David. Et alors, pas la famille là dedans. Les Camerounais peut-être que nous avons un problème, mais plutôt nous avons un l'élévation de mon Dieu. Mais comment on a la télévision? Ami papa, moi je la ponanga, na katia famille nanga, et na mutabini sa mutute. Mais c'est ça na limota na yo, et na muta de sa mutute, mutaliboso et mengali de sa mutute na limota. Pourquoi? Parce que yo ne me la connaissance que libota mutabimisa moto asante ndenge moko na yo se na kata famille na yo mamoto existera te mota na kombo na Yesu yo dépendre na plan ya limota te on dépendre na système ya famille te on dépendre na système ya lola. Les Égyptiens que vous voyez
vous ne le verrez plus jamais. Le diable que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Mais pour moi, la solution est allée. Pour que le monde ait égyptien, et c'est un gabilo balé. Et comme là, il y a les dossiers, c'est un zamba, pourquoi on a dit bongo? Parce que au cas où ça m'a dit que le va faire la famille de la famille de boy, ma balle est fondée. Nous collons tata pour notre monde va faire la liberté à mon boy. Ma sonne va jouer comme ça là. Même nous n'avons solution à problème là et c'est un nzambe aboma bato pour trouver une solution. Il y a un bon de nzambe moi on l'a vu et c'est la tête. Année où il y a 2019 et c'est la tête nzambe a fondé la mandé bato sur la côte à la carte la Congo la Yesu. On ne se monte mais la ville là nzambe a fondé la bango m'a donné au nom puissant de Jésus. Ma côte à sia m'a donné. Osa n'importe qui t'es. Toi tu es le secret de Dieu. À toi, il y a le plan de Dieu. À toi, il y a les ambitions de Dieu. À toi, il y a un manque à fertilité. Mais nous avons un moto dans 2 ans, dans 1 année, dans 5 mois. Nous avons un éco qui s'améliore dans le combo de Jésus. Na ke sambela na nzambe mangenge ndeko moko pastor lo sambela ba sabango bo sambela nzambe aboma bato nyonso batelemela ka vina bino bande ko bandi ko sambela nzambe bo moya telemela ka nzambe boma to comme 4 biso de jour repos na groupe ba serviteur to zalaki et bande ko sambela parmi bango la na ndeko moko ya mwasi atikaki téléphone pour lele ba denge ba bisie maman na yo akufi akati prière bandi ko la jour de venir azongi pona na yebisa yo ceux qui parmi bateau botelemela ceux qui maman za na kati ya leka ceux qui tata za na kati ya leka ceux qui mobala za aleka mutu nyonso zo compliqué vie na yo aleka mbeka na kombo na Yesu oyebi sanga que évangéliste asumika ko mosengela bato luate bible lobi le salaire du péché c'est la mort alors mutu zo compliqué vie na yo on mérite bon mutu on mérite kufa parce que on sumuka na kosala yo mabe tika nzambe na ngai apambola bino numéro na ngai ya téléphone numéro de téléphone plus 243 aux en États-Unis, aux en Montréal, na Katia Canada, aux en France, na Paris, aux en Afrique et partout, en Afrique du Sud, aux en RDC partout dans le monde. Numéro de Bengangaï, on a pour ça on a prié pour nous expliquer na makambo zo simba te so compliqué vie Bengangaï na au centre de la ponayo plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka na répété dans lobby plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka même na kati ya WhatsApp au rejoindre on libre soutenir musala o nzambe porte za polele tika nzambe na ngai apambola yo kaka na nzela numéro wana contacter ngai o rejoindre ngai moko et bola nzambe et comment ça m'a la vie na yo ezaka ka toujours système moko que les égyptiens que vous voyez ko banga na yo te na bato ba telemeli vie na yo kotangisa suma ya misute ole ke otangisa ma ya misu banda ko adorer nzambe parce que nzambe akiti nzambe olinga moma bato mingi po na vie na yo bato mingi balenisi mingi benenge oyo kasango po ndimake na ye ko annoncer yo maloba nzambe nzambe akoelimine bato wana po na vie na yo afin que yo mona esengo omona clair kolela oyo esila tika komitungisa longola ba inquiétude lole yebi yo eyebi problème na yo ndenge kolela eyebani na di kosekanga mpo koyebana ndenge makambo esimba te kosimba nango mpo koyebana ndenge bato batia yo nyonso na lobi na ozwaka te na kotiaka nyonso ozwi parce que la souffrance d'un homme devient une forme de la référence de sa vie passe na yo ekoma référence forme ya référence ya vie na yo esengo na yo mpe ekoma forme ya référence ya vie na yo que le Seigneur vous bénisse benga ngai plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka ya suka na pe suku kata na lobi plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka na bondeli place ozali nzambe na ngai asembola loboko na yo likolo na yo afimbola banzela na yo
atalisa nkembo na ye epai na yo akokisa promesse na yo yo mpo ozobela azwaka loboko touche lisika ozobela na déclarer guérison ya nzambe etouche yo obika complètement immédiatement au nom de Jésus na kombo na Yesu amen. Abasusie pene na yo nzambe abasusi pene na yo nzambe olunga motema na ngai esolonga motema olunga motema na ngai